ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Oh! C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko? Ah! Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te ve. Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi, on balie wana. D'ailleurs, je peux dire que Angola ça Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G. Batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamore, Zignon, Soba, Misana Kolanda, Irène Masiendo qui TV, identité à Bundes, oh maman, Abino, la cabino, Kakaba, histoire vraie, pour essa la bino, bavre, makasi, Nabanda, Kunabino, partout, aux alignes, na loba, Kanzamba, Lola, Apambola, bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge, Bozela, Kama, celui et bête, les pro Max, Irène Masiendo qui essa la vraiment bien, makasi, Bo sabona, Kabo, partage, Kabo, like, Kakama, solo, Bozala, jamais, dessus. Merci na bande konyon sa vous soutenir bisoto pesa kaba bisou ba merci na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dr Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi ça mibla 22 ndako na Verchachi la patronne Betty ya Messi Achille kapesa c'est que bien makasi merci na Béatrice lokilo ya Messi fils lokilo na kati Londres balobi couple dakas to kendaka bongo na ya Willy Moucheni le vrai code des codes mboka papa social fondation Willy Moucheni bazi wapi musala toujours merci na ya Bea Zakari Tulumba moi si kitoko peta imami la plus belle na kati ya Panama pistelanga ba bisou na yemoko lili mwimba ya papa Oscar likolo lango kobosa na te ekome pa ya prêtre Zakari na kati ya France mutema ya Bea Zakari Tulumba moi si kitoko ba morena ba morezi Irène Masiendo Kabwe na kabino masolo ya solo na ya kana bergine teliso na memeli bino bande konanga eza vraiment moraité vu que mikolo na okela masolo mikuse masolo ezebele ya kobeta bino bo partager kakabo like bo tela biso ba commentaire
Mama Leki Sandrine na Kiange Beni, Madame Lenganzo, botiela biso ba commentaire. Tazi Vita, boaka commentaire et kosala biso bien makasi. Tazi Vita Imana, ya Papa Trésor Chou porte parole na biso, ya Maëlle Bibi chez Mwanzambi Euno en direct de 001 BBC Bibi chez Mwanzambi Euno. Boni basonga basango ya Jolie Musongai de longues jambes. Jolie Musongai na kati ya Panama de longues jambes. Bamuri na bamuri Irani Masendo ke yakabwe. Na oko ganga te banda na oti Congo. Na loba na se. Ba poussière ekotinga mingi yanga pe na batela santé malgré tout qui songi pardon madombonga la patronne na batela la santé lisona eko betela bino eza vraiment lisoloté eza mingi moto eko senga biso conseil na problème ou ezo déranger ekozala lipamboli bandeko bokolandanga bopesaka ba conseil lokola mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande komela biso conseil na Nzambalola akopambola yo voilà tolobi boye pona nini ndeko mwasa pi mama Irene naza mwasi na kati ya ndako ya libala na ye kosenga conseil parce que motema na nga isuki pe na ye na ba question ebele na Irene Masendoki TV est-ce que soki oza mwasi ya libala ozovivre na mobali na ndako to poza mobali ya libala ozovivre na mwasi na ndako mobali atielo ba pareil na kati ya ndako e enregistraka yo masolo nyonso kosola na bato ezala ya ba camarade ezala ya ba famille tout secret ezate azoko enregistre yo ida mobali wana ekoki kozala ndeti nini na vie na yo to pe yo mobali oza na mwasi atielo ba pareil e enregistraka vie no mobimba mikolo nga bato na video na kati ya chambre e filmaka yo eske ide ya partenaire wana eza ndeti nini azuluka kango na mabe po azwa nini mama Irene naza na problème naza na ndaka libala mobala somba ba pareil atielanga na kati ya ndako ba pareil wana e enregistraka nga masolo nyonso na solo laka mama Irene du coup eloki salinga pasi na kobeta lisolo mobali abandi kofinga nga na kati ya ndako abandi kotretenga de ndumba oza ndumba zofinga kindumba nasali yango koteni oza na mibali osolaka na bango mibali mibali yango bazalaka wapi mobali abandi koloba mingi libale kokufa oza ndumba mais mama Irene nazo mitona kindumba ngo nazo sala ngo nini pe nazo sala ngo wapi likona ngo mobala eko bakisela lobiki osolaka na ba belle famille na yo oza na ba semeki osolaka na bango ya mobali ozwa esika osolaka na bandeko mobali wana mwasa lobi ngai naza na ba preuve nyonso mobali abimisi mbala moko appareil oyo atiana ndako enregistraka abandi kobiokisa ngo lokola radio mama Irene nakuti na ba famille na nga masoto solaka izobima kuna na ya ba camarade izobima mais oya telemeli mingi naza ndumba nazwa mobali na solaka na basemeki nanga siko libala ezokufa po bakanginga na osola na mobali te mais nazokuwa na semeki na ngai donc leki ya mobali oyo nalingisika mama Irene batia ba voice na yoka boye leki nga mobali nazosola maloba nini nalobaki lokambeka yo za belle sera moto esika mobala lobike na oswa na ba mibali na bandeka mibala sika mama Irene mobala bimisi nga zoba abimisa ba voice bi mama Irene na osola na cousine na ye mutasenga kinga mbongo nazo expliquer cousine na ye ke na kopesa yo tala kaka yo belle sera moto mama Irene mobali sia sambu singa abengi bato alobi aza na ba preuve ya kindumba na ngai na solaka na ba belle famille o na zwisika mama Irene na ba voice wana naza na mwana mobali na soli na ete me bazoboyanga po bakayenga na soli na belle famille mama Irene belle famille wana donc to ekolandela ngo ezali ndeko na ye moko cousine na ye moko mama Irene pesa conseil belle bazotiaka ba enregistrement na ndako ba enregistrement wana ekataka ba maloba bisomso okutango na katikati mutu na makolo te yo kosala analyse na ndenge no mibali mingi na poto bazoba un jour parce que obazokanisela basi yango te basi bazanango et puis pesa mibali conseil mibali mingi bakomi na comportement ya koakizaka basi na bango par défaut mobali moko aza wana aza mobala mobulu alingaka basi par-ci par-là atambolaka mabe téléphone na ezaka na ba numéro basi ba photo basi atindaka ba cœur ba je t'aime mobala tambolaka lokuta makasa changera na ba kombo na ba réseaux sociaux mais azwi wana alinga pakolango mwasi
mama Irene naza ya kosambwa ndenge mobala sambusinga yango nazotuna conseil ndenge sa bengi ba famille nyonso bike naza ndumba vandisi bato kaza na ba preuve akayenga na osola na mobali te mena ba belle famille ya mobalo na lingi pona ba voice wana mama Irene na mobali to sololite me bakayenga na osola na ba belle famille nazolaka ba semeki ya sika mbongo mama Irene tant tokoti na profondeur nzoka nazolaka nde cousine na ye moko mama Irene bo pesanga conseil est-ce que libala boy eza pena libala ya kovanda parce que libalo eza na venir te comment mbala kotia ba pareil na ndako enregistra mwasi na ba camarade ya mwasi na ba ndeko mwasi mama Irene pesa mibali conseil si abimisaki deja ki alinginga sute to boyani po na tamboli mabe na oso na ba belle famille mais belle famille wana ekobima na vérité keza nièce na ye cousine na ye mama Irene bosunga nga bopesanga conseil na komi na suka na limbisa libalo to na bomango tala libalo zovanda batili ba caméra na chambre ba pareil enregistre kayo mama Irene oza na kasho o vinini sko tong mobalo otela mwasi ba pareil enregistre kaye ozo loko kange na mabilo binango wazekwa po ozwa nini yango bozo katana ka bozo salaka ba AVC yaya soko lingo yeba mingi na vie okoyeba yo mto ko souffrir po okoyebe belé komo za na mwasi oza na mobalo te ba enregistrement ba pareil na kati ndako mwasi na yo ozo loko kange na mabi po ozwa nini papa yango pesa ka buzuba koto lobi attends que ton dépasser katani isolé na katikati yozo sala ba analyse ya mibali ba kobima bazuba mama Irene ba vandi selinga bato kindumba nanga batsa ba preuve na misa mama Irene na oswa na mobali te eza na mobali na soli na eti mais mobali zo ko insister na oswa na ba belle famille nanga ya sika déjà ne moju ba semeka sika c'est que mobali wana za quelque part ozo ebisa moi so na téléphone talaka yo belle sœur nangai azande ko nanga to ko benge belle sœur pona ni mobali zo bosana ke mwasi akokipa benga mwasi ya yaya na ye belle sœur mobali pedre alubi bele mais tant batima kam na mesa nzoka pa nde kosola kaka na cousine na ye moko mobali mama Irene pesa mibali conseil boza rapino na confiance basi bobota na bango bana lokola bino bozo tambola ka mabe musa na bino kolinga ka basi na ba TikTok ko changer ka ba kombo ko tinda ka ba care yango vina bino eza modi parce que bozo lelisa basi balelisa mwasi na loyenge te ndeko mwasi azosenga conseil mais Irene na tambola ka bien babimisi nga ndumba vérité ekobima mama Irene ba voice babimisi na ndako ma enregistrement naza na mwana mobali totikali kosola te belle sœur na zaiko benga ekobima kaza cousine na ye mama Irene bo pesanga conseil humiliation ya boy na miso bato na sandeti nini ba papa boyoki nga na lobby tokutani mbala sima no comment nzamba bomba bino si mwana mutazongi te tokoya susu bino bokoma mabala mingi na pota ya mabali te bafufu ebela te mabala buzoba mabala be compréhension yaya mwasi atondi akomi na posa lâcher trop de buzoba aye kosenga conseil bino bokoma bisous bye. Tuninga décor aza wapi boye. Décor azwami na site kitoko oyo tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace mpona yo, mpona nga, mpona ndeko nyonso oyo azala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ba investisseur tu comprends Toronto City VIP de Maluku pembeni na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezoteka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na prince to pasola nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro do cheni bino benga
na mwa mbongo mukie osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Robert Ngayo, Poto Somba, Toto Nganekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.